Mbote. Mbote ya mingi bandeko na ngai ya Ana ne Congo. Mbote bangole ya Kikongo na mokili mobimba. Bola na video na cheka gaso bazombo boza basenzi mingi na bandaka na banzembo ya biso ya Ana ne Congo. Lelo na bandi na voix ya makwakala makwala makwakala na ebite na bandi na mungongo na ye comme ça bon comprendre na ko continuer bandeko na koloba nanu te na tiki kaka bola nananu na tiki bola na mingi maloba ya makwala musala soko lumonya penya matango za pozo rapelenga nazenga yati ndogo audio moko chango na réseaux sociaux oyo mwasi yanga moko obanya nganyenga kinga nga kata ndaku na registre ke na partage angote mais cette fois-ci chango na réseaux sociaux bandeko na yebite na bengi apa yo kotinda na ba voice yo boyoka bana ya mobali boyoka bino moko soki na lobi bolanda bino moko alobi abeta ye parce que aperdaki patience. Il ne fallait pas abetaka ye mais moi si azoyoka kaka te akomi na niveau abali kosilika ti abeti mwasi ti makambo mwasi yosa lezo pousse kutu asala mabe eko ya meme kozemi miliwa akomaki na niveau kutu eno abamba ye eloko parce que akomaki na suka donc makambo oyo mobali azopekisa akoyoka akosala te parce que bana wana oyo azopekisa mwasi ezali bana oyo aye abota na mwasi mosusu eloko akopekisa ye mais toujours ye azorepete yango toyebi te azopekisa nini kopesa bango biloko kolia wana te eloko moko boye esalaka bana mabe donc maintenant mobali abandi koregrete ke abalaki mwasi oyo na niveau mayele te bon. Ok, ici les maris se plaignent. Les maris se plaignent na makambo oyo ye azomona na foyer na ye. Ba conseil azopesa mwasi oyo aza kopekisa ye mwasi asala te epai ya bana. Mais la dame continue de le faire.
Donc quelque part mobali aza conscient que non akobeta moi si na été parce que la femme na ye maman ba na ye akobeta été. Donc il sait que donc azo compter na koloba kaka mais na koloba wana ezo comme pire donc et a comme na niveau moko a comme un peu dépassé à mon mais comment c'est possible que moi si nazo na ba nazo yokate. Boyoki yango mutu pesa yoka kaza mutu quelqu'un qui réfléchit soba peki si il kaboko yoka et puis la personne va changer. Si tu es libana que non bana ne donnez pas ça et puis ça va peut-être diarrhée je ne sais pas je suppose et bien ça va donc mais la femme continue de le faire donc cause il y a conflit la bango ezali donc quelque part je pense que donc vous comprendre peut-être le message yoyo vous avez mikolo bolanda yango malamu bo discerner yango comme ça tokoloba si makwakala d'accord. Ah donc ezali défrisant donc a chaka bana ba défrisant na mutu alors apekisa yeke ko chaka te baza bana miki 6 na mutu parce que maman na bango boto bango tasala ka yango te donc ye a continuer ka ko sala yango na profiter ka partir na boyoka yango oyo mwana mobali azoloba donc défrisant a défrisant ka bana suki ba kisi wana esala ka passe na bana yangana mobali apekisa ka mais la femme continue de le faire na bana oyo ya mwasi ya liboso yangana mobali bopisa ekanda mais ndenge na pekisa yo toujours osala ka yango donc quelque part osala ngona encore parce que baza bana obota kiti otokoma alors alobaki na foyer na bango mbeli babundaka te mbeli basola même pas mais parce que la femme ne comprend jamais ce qu'il lui explique alors comme un peu trop quoi abadi ko perdre patience na ye et à comme na niveau que ye donc abadi ko beta même moi aussi parce que ce qu'il lui enseigne la femme n'obéit pas ou n'obéissait pas. Vous voyez, et comme il est à un niveau que non, il a perdre le contrôle à 6 mois si, alors police est nandaku. Donc il vit à poto et comme maman bilinga na makambo ya muke azopekisa mwasi. Donc tango ma kwa kala wasala live elle aussi suivait alors azo compléter bazo ko filmer yango ba ko tsa yango comme ça parti oyo ba combiner yango donc ba zui tant ba sala live ye azoloba tika bazo filmer yango bazo kotisa basali montage. Nous sommes des adultes bolanda yango vous allez voir que c'est triste mais tika na continuer bande ko ngai na linka kana éclaircir likambo moke pola nanga malamu ba réseaux sociaux tout le monde est libre à ça la programme na ye alo bandenge ye alinko lobela mais je pense que moi na moi si oyo soit des makwakala anima kwakala ça na Canada ça la programme na ye d'ailleurs mutu moko abenga kingai bandeko bomoni ngai na sali vidéo ngo après na soki tana ngai na yoka opinion ya batu ngai naza angolais na wela kamboka nanga donc tokolinga te angola ba botola yango ndenge ba boteli ba mboka mususu na talaki vidéo ya Kofi makambo Kofi alobaki pona ko défendre le peuple na ye mais tango ya lobby 48 heures après tomoni Kofi azongi lisusu ayiko senga lilimbisi
donc asengaki lilimbisi parce que mboka wana eza ya ye lisusu te eza commandé par bato moko boye ye alinga touché bato wana mpona kofaire comprendre ye allez tu reviens nayebisa bino peut-être mpe liwa ekozala na nzela bondimelanga parce que bakolakisa supériorité na bango nasali kaka parenthèse bandeko mboka bawelaka yango biso mpenza Angola tokondima te moto lokola Makwakala abotola biso Angola nakondima te ke vraiment que un jour Congolais abotola Angola nakozela te Congolais aboma ngai nakozwaka poison na meli to nazwi munduki na mibeti na ngai na kufi parce que namoni te supériorité oyo eza na Congolais oyo akoma na niveau abotola Angola. D'habitude na bandaka programme na ngai na nzembo na biso ya Kikongo, mais lelo na tia yango te, na préféré na tia maloba ya Makwakala. Makwakala na ko corriger yo muke frite ezalaki bana na ye kokaki pe kosokola maboko na ye, maboko na eza nango propre comme ipe soki maboko eza nango propre akozo pe ba frite na ye atie na sani na bana na ye ta maboko na eza propre eza kodépendre de propriété na ye selo compréhension eki non maboko eza nango propre pe maboko za ba frite ebele atie na sani ya bana bazwaka frite na lutu te parce que naki yolo biniki ote lutu eza nango wana to fourchette azwa frite te ba servaka frite na sani na lutu te kompe na fourchette te na linga na corriger yo parce que obota mabongo te Makwakala mutu moko abengi ngai alobi na ngai mais Makwakala oyo azofinga bangolais ya Kikongo azalaki kosala kindumba na boulevard mutu moko abengi ayebisi ngai yango abilango te mais ye azalaki koteka nzoto na boulevard te mbongo ya boulevard ekokisi kaka mbongo ya poto te ozalaki obligé okende mpe koteka mbongo na Angola lokola Angola oyo ya biso ya bazoba ekoma kosunga bato soi-disant bato mayele oyo baza ba niveau moko avancé oyo bavina bango bakoka. Je doute fort que 20% ya Congolais va voyager à partir de Congo, hein? Je doute que 20% ya Congolais na 100% bien aux alliés, 20% va voyager à avion à partir de Congo ba ya poto. Je ne pense pas. Je peux même dire que Angola a matissa 50% va Congolais pour ya poto. Angola et matissa 50%. Siko Angola on a évité mboka na bino batu bokoka bosala malamu boyebi ndenge bazoka frite na lutu Makwakala na boulevard aussi kuna mbongo ekokite ya tike okeko continuer kindumba na Angola oteki nzoto ti à partir Angola Makwakala oye poto à partir Angola sikoyo Angola wana mboka ya bazombo te mboka ya Esther Rodriguez oyo zotanga kombo parce que d'abord na ko corriger yo muzombo azali kaka mutu oyo ya commune ya mpodo ya municipio ya Makela du Zombo yo babenga muzombo mais olinga ka loba ke non bazombo donc bangolais parce que ko sala mayele te obenga ka bangolais bazombo mais soki yo zotanga ko camarade na yo Esther Rodriguez kasi ye pe aza angolaise te si tu pe aza mu Congo do tango ezo finga bazombo ozo finga na ye camarade no yo Esther Rodriguez. Alors je vais ça peut m'étonner ndenge ni Rodriguez akoza la camarade na yo oyo ozo finga bango ozo finga ye parce que niveau mayele na yo za muke d'abord alors ozo finga bangolais ozo benga bangolais bazombo orge angolais aza muzombo te donc muzombo aza mu Congo kaka ya municipio ya
makela du zombo bango babenga bazombo eloko na corriger kaka yango wana et na comprendre que obimaka na mobali ya muzombo oyo alakisaki yo kolia na mesa alakisaki yo kolia komela ti na tongo na mwa maki na mwa miliki na mapa na mateka alo mobali wana kenda mobali wana abala yo te parce que papa botaki yo kolaki bongo te ke no omelaka ti na tongo na miliki na mapa na mwa mateka mwa er moko mwa salsisha mwa chorizo na table alors okoteki na mobali moko ya ngole ntango mosusu aza mokongo azalaki na kongo bakalingala donc posa wana ya bolingo batikali na posa moko boye okoma na rankine moko envers les angolais peut-être bangolais ya kikongo oyo bengaka bazombo nayebi te parce que ngai moko mayele na ngai nazokoka kodifferencie te ozoparle si bazombo ozoparle nini angolais nazoyeba kutu te ngai moko parce que niveau ya classe na yo d'abord eza tellement bas après le niveau de tide na yo eza vraiment na niveau moko ya moke nazwi mwa confusion quoi alors nakocontinue lisolo nanga mpona bebisa yango te rankine eza na motema na yo mais sikoyo yo oye na poto ozwi mundele mais mundele alakisa yo ke frite baserva yango na fourchette te na lutu te no donc na poto mpoza comprendre kaka te Rodriguez Esther yebisa camarade na yo makwakala na tshele ba verre na mesa na pesa examen alakisa nga verre nini eza ya mai verre nini eza ya vin verre nini eza ya cognac verre nini eza parce que na ndako na nga naza na nyonso oyo eza télévision hein? Donc na ndako na nga na servaka mutu mai kaka na verre ya mai donc napesaka mutu whisky na verre ya whisky napesaka mutu cocktail na verre ya cocktail napesaka mutu crème na verre ya crème donc bapekisingaki no kosala yango te kotya yango te natala nini na nini alinga mpona nayiba soki yo na vie oyebi kolia toyebi komela toyebi quelque chose na vie parce que epa yo uti okoli bongo te parce que mboka na yo eza na niveau ya vie wana te po yo obima ofinga bazombo c'est triste makwakala mboka bawelaka yango nazokamwa Rwandais bobimaka te ofinga ba Rwandais aucune fois na mona ye aucun jour na mona ye makwakala obimi osali programme oza ko insulter Rwandais to Rwandais moko na télévision jamais na mona ye ba programme na yo donc banda na tera ba programme na yo ti banda o banda ti mokolo lelo aucun jour obima ozofinga Rwandais to Rwandaise oya botule bino mboka oyo aza kobomela bino peuple oyo aza konyokola bino aucun jour na mona yango mais na mona ba video oyo bimi ozofinga nani bazombo moko boye mais muzombo oyo atika yo na posa azali motema malamu alakisaki yo kolia na tongo oza na petit déjeuner eza na mwa lipa mateka tout ça parce que okolaki bongo te non y'a makwakala il fallait qu'on apprécie yango o changer vie na yo alors bandeko na ngai rankine na ye ekomi tellement makasi envers bazombo mais tika na yebisa yo video o nasali na kosenga na bazombo oyo makwakala zobenga bazombo na yebi te soki aza ko mélanger angolais nyonso tout muzombo to azobenga bakongo bazombo alors na ko utiliser bazombo oyo makwakala zoloba c'est le moyen na ngai donc veut dire angolais donc na loba na kikongo pe na lobi na portugais bandeko lokola biso tozali tina te biso bazombo ba camarade oyo bazombo oyo bakoto ya makwakala wana oyo bayebi histoire ya famille na ye bo vérifier na Angola soki bandeko makwakala bazali
oyo baye na Angola koluka nzela ya poto na kosenga na bino kokanga bango koboma bango koya na frontière ya Congo bobwakeli bango au lieu que bakende na mboka ya bazombo bandeko oyo ezali likambo ya libala ya couple ya batu baswani na bango na landi mungongo ya mwasi yango bokoyoka yango c'est comme mutu moko aza malade ou peut-être aza mutu moko aza débile léger ou bien mutu moko boye azali mongol moko boye lobeli na ye na zoyoka yango ndire mutu moko aza malade moko boye ayeba koloba te aza na retard moko ba penser mungongo ya mwasi yango alimbisa ngai naza kofinga ete me naza me ya kodécrire voix na ye bandeko bakoyoka ngai naza kofinga ete me bino moko boyoka on dirait mutu yango aza na retard ya koloba mwasi yango oyo bakosala ba video po bafinga bazombo et pourtant ezali conflit ya mwasi na mobali na landi mobali azali ko se plaindre ngai na encourageaka mobali te abetaka mwasi non na encourageaka yango jamais parce que ngambo na betaka mwasi te et na linga bete bana mibali babetaka basi eza na tina moko te parce que ça makasi koleka ye akomo compliqué yo vie tika ye tu changes de vie ozwi mwasi mususu la vie continue hein bino ba zombo oyo makwakala zoloba parce que na yebite soki pe angolais soki pe ba kongo na yebite mais bobala bana ya basi ya minoko mboka na bino non parce que soki bobali basi ya minoko mboka na bino ekozala muzombo to angolais mutu akobima akoyeba ndenge bozali na ekolo na bino akofingela yo na ndenge ya baangolais akoya te afinga yo na ndenge ya bato oyo barwandais abotoli mboka non akosala yango te maintenant on ne sait pas soki ezali kanda ya barwandais ezosala ndenge barwandais abotola Congo soki mpe yango kanda yango angepage mpe baangolais la même personne mpo aya poto ake na Rwanda te mais ake na Angola mpo ye aya poto et c'est ça alors bandeko na ngai tolinga to se respecter olingi mobali yo mwana mwasi oza angolaise zela zala patiente luka ekolo na yo azala mutu ya sud azala mutu ya wapi soki aza na ye angolais de kabinda konene ndenge baki de fait Agostino Neto c'est bon soki ye bako na portugais soki na portugais te bako solo na kikongo munoko na bino parce que angolais ala la kati alamuki na tongo parce que congolais wana na angolais wana bazaba basona ki babimia parce que na moniteur oyo angolais oyo abimia seli vidéo aza kofinga congolaise pona nini yepe achaka zazu na bana ya angolais na moni na ngati ya salaki yango donc bandeko na ngai bizali na biso zali différent ya peuple congolais wana ya Congo ya RDC na ya angolais ya Angola ya peuple ba Congo be ba angolais complètement c'est différent et yango na ba vidéo na biso j'ai tout expliqué na sena expliquer que à notre époque ba parents na biso ba koko na biso balingaki ko balisa bana te na congolais balingaki te boyebi yango naloba yango te bozomona nga liboma mais lelo vous voyez ça non ndeko lelo yo baza kofinga yo mais soki yo balaka na yo angolaise mais lelo zokwela yo vous voyez bandeko na ngai tosala choix ya mabala oyo tozali kosala topona bandeko makwakala nazala likambo moke na bakisa na yebisa yo omoni na minute oyo toza concentré un peu là le gouvernement pouvoir elongo toza na opération moko na ngolo babengaki opération Rajgat opération Rajgat ezalaki opération moko ya ko nettoyer tous les étrangers na Angola babima à condition que président oyo alingaka zwa pouvoir pour asala yango azala vrai angolais. On avait cru que nous avons cru que Lorenzo azalaki angolais. Yamana to yaki na idée ya opération Rajgat et on a vite compris que il n'est pas angolais. Parce que c'est lui tant to monique to bani ko ramasser bango
Et c'est lui qui dit que non, puis il faut qu'on annule yango. Donc, tu nettoyer ba luba, on a tout nettoyer bango. Tout ce monde-là, bato yo bazoya na ba maladi na Angola, ko ya kusala ko ba irrégulier, ba oyo basala mikanda ya fo, to nettoyer bango ni surtout to bandeli Angola à 0. Donc to ko bandela Angola à 0 makwakala. Donc vidéo oyo sali makwakala to ko laksa yongo un jour. Donc chez nous, tu ne acceptera jamais. Batu moko baya, ba boto la biso mboka, ba violera basi na biso, ba bomaka biso te. Malamu Angola et Dinda existent soute. Et que ça la sans exception. Yango na souhaité pour comprendre le kamna ipsi yango to sala. Donc le peuple angolais to so bunda impelé le na pouvoir. Donc angolais oyo ko so pouvoir na Angola parce que l'Angola a une histoire. Ba propaganda pe oyo ba parti politique et ça lango normal que yé aza angolais te yé aza zairwa donc ndenge lelo na Congo muluba zui pouvoir aza ko tchaba luba na pouvoir et ça lango politique ça bon ça lango idéologie na bango ça normal donc un peu là tanga ba Congo ba congolais ba angolais te ça lango normal ça lango politique na bango mais ba vrai angolais ba yebi que non ba bunda ki bango yo bataki indépendance bangoyo kobanda na grai kobanda na upa grai ekiti savimbi audi na FNLA nettoyer donc c'est toujours les Congo qui ont fait ça mais ça le moins résumé à muke na rappeler yo parce que mon histoire ya Angola oyebi yangote donc ba yebi que les Congo sont des Angolais les vrais Angolais d'ailleurs c'est grâce à eux les lo Angolais sont indépendants. Donc, tant que vrai Angolais a besoin de pouvoir, pour tout ça, l'année prochaine, dans mois septembre novembre, Balongwa. Vrai Angolais a besoin de pouvoir. Asa la moutia sud, asa la moutia cabine, asa la moutia nord, est, l'ouest. Ce qui te zui, tu peux nettoyer Angola. Tu peux remettre yo vidéo là yo, au finga bazombo. Oko so réponse ya muzombo kolo ya mboka à travers vidéo na PCO au comprendre parce que nous allons répondre na réponse na bino sur tout boloba ba ki te bien na mboka na bino ba angolais te de ko ba boya kabino parce que boko comprendre yango soki ere koki na minute yoyo ba impela Lorenzo ça l'effort ba katange ba occupé ba luba ba occupé angolais ko dinda na ko rappeler likamoko Tshisekedi a continué na pouvoir mais ceux qui a perdu le pouvoir ba Rwandais ba récupérer pouvoir bo bandi ko bomba luba kuna ba luba wana na Angola ba traverser te parce que ceux qui ba mi couter na Angola qui non un peu là longwe que vrai angolais a vu pouvoir et que c'est la catastrophe. Donc autoriser étranger au ya passeport na ye akena na frontière ba PCE visa ba politique non na ye tourisme na ligne ko sala to autoriser moto nyo sorta na passeport école na ye et ko sala susute ko lingala o soki nini parce que biso na Angola lingala ezaka nango te to za lingala te to sala kate ko na choko biso na choko de choko ezala kate choko ya Angola eza différent na choko soki ya Congo bozaka nango to yebite o te to la frontière parce que Angola tout ça ça n'existe pas eza ba masolo mino pesa masolo na bino donc yoka ka bino kaka mais to akimela yango pour to chango en pratique et que to tamingi te boko mona pratique ya réalité o to yana yango ndiko makwakala na lingi to la que non biso ba zombo to so civilisé te Soki osana bandeko na Angola. Histoire peut dire à tous les pauvres angolanos qui vont vers ce vidéo, qui vont seguir le vidéo de quella signora. Nous qu'elle disait puta, mais de quella signora qui dit makwakala. C'est découvrir la famille d'elle en Angola et apanhar toda a família. E aquela família não existir mais, porque está na terra alheia, na terra dos burros, onde não podia viver.
Então ela devia arranjar um sítio que ela que é tão importante. Porque nós não somos congoleses. Congo, RDC é outro país. Angola é outro país. Somos dois povos diferentes. Congo Democrático não tem nada a ver com Angola. E Angola não tem nada a ver com Congo Democrático. Se a história do Reino do Congo existiu, o branco já dividiu aquelas terras e também trouxe um comportamento que fez que haja fronteira entre Congo e Angola. E isso aconteceu, existe. E todo mundo que vive na terra do outro é estrangeiro, é imigrante, com documento a dizer que não, estou a viver aqui como imigrante daquela terra. E angolano viveu na terra alheia como imigrante, com documento, assim. E nós temos direito de correr, matar, fazer o que nós quisermos na nossa terra, se a pessoa não tiver documento para dizer que não, ele é estrangeiro na nossa terra. Ezali douana biso ya koboma, kobengana, kobengana nisso tu na Angola, só que ozali na mikanda te waki non, na vivaka awa en tant qu'étranger. Parce que na poto to vivaka bongo. Donc tina Angola, il faut ezalela bongo. Makwakala lokola yo omoni ke oza na grandeur moko lo makambo, tokola se yo grandeur ya makambo oyo za koloba. Oya rankini na yo, biso za suda rankini na mutu te, biso toko aplike kaka loi ya mboka na biso. Na minute oyo, toza na baluba na aéroport, bazo lekisa balati ba tenue ya armée angolaise qui sont des katangé de baluba, na ba Cap Verdien bazo ya bambongo, berero to salaki et tozo bunda to corriger yango. Et j'espère que makwakala ndenge na yebisi yo eko sale mabongo. Makwakala to bombi ba message na yo mais okozwa réponse na yango na mois ya novembre soki to koki. Opération Rajgate eko zonga. Toko répondre yo makwakala. Soki pe libota no eza kuna toko pesa yo réponse vraiment avant que tu ba élection salema. Tout na bazosala ni Angola. Oli bazana na mabele makwakala, ubi makwakala ti na avion alongo la bango na mboka ya basenzi ya bazombo. Makwakala na suki wana journée malamu.